fan tolinga bino mingi biso beto bike bolinga mère mingi bino tout beaucoup de sangat bien likambo na bozongela otala ba film tolingi ba 74000 vues tozongela ba 200 150 soit to beta dernièrement mais so tozongi te tokiti te film otoleka nini aussi là dernièrement et beti déjà ba eza ba 1 million de vues sur rassembler film mais ça ba 1 million de vues. Biso yobiga molema prince lomba yambani wana pe tovani l'événement yenda bandi ko expliquer biso événement za le 29 événement le 29 yobiga bon ngafuna ko tata mo 10 billets biso billet on ba $10 d'habiter net monde est avant na ba belle sœur na ngabo faut appeler ça bon ba VIP faut balata ba robe ba habit faut ba amona ba la rencontre ba belle scène ba robe soirée pena donc pour apaiser bien coiffé quand tout ça voilà jour le jour ali gambo mais bateau on a ça pour ça na yebaka bateau 4 euros bon excusez biso en tout cas ça se dévoile pas bateau bazumi tout na nzambe na yebi nanga mais ça se dévoile pas et ça pour na bateau nyonso tout événement ou ça pour na bateau nyonso tout atuna yenga oya kozala bi pourquoi pas si lazala asa moko oyo bela rebimisi donc 7 ans na épée bela pe bimisa c'est ça problème té omoni bandu bana ma bela bimisa ndeni imtazali je si la kala on a tolobi boy muto nyonso tout o aleka na kata bela production et ça 7e anniversaire na vidéo va charger na moya ba archive azali ça n'a problème té soko fingi ye na tongo biso to yo fingo té to yo zo solo maloba na o yo moko lobaka kala na ba vidéo kimisa nani mais bati milango kimisa aza souté oui na bisaka na komela na bisaka ka c'est to zaka na o na bité so na émission mo na bi c'est terrain côté faux terrain au côté faux terrain nanga PC conseil pour arriver na serre pire serre nanga penza tu soulera bien mam tout bien l'air content na moni na regretter ko na cette émission mon abi il y a pas de côté terreau poani prince lomba ndo seka abi okele manga na okele serre ma pour ba bord mo e bima bazo ngisele ba bord na touye mo za ko lo bakana tana wana to défendre à tout prix na suka alors bisoni surtout nde to zalara ma bumo banzoto babilambo babiloko mikemikyo c'est soya pesu yote ba fan na ye ba pesa olia na kombo na ye donc c'est que Thérèse nia mais le kombo na ye alongola ba émission na ye komba Belleville na kati alongola ba miniature ya Belleville na kati atanga komba Belleville te 1 mois na kati ba vidéo na j'ai même bon à couper soit ça la tête 200 vies c'est ça la tête j'ai même bon à couper je te dis on a défi longola miniature longola komba Belleville na titre longola nini komba Belleville na kati émission na sala ngo 1 mois kucha komba Belleville te kucha ko lo te sala émission ga normal YouTube studio obenga eti asuka na $69 asuki ga non asuki na wana asuki na rozo pe sous modèle moko je peux prendre non vraiment leadership qui dina na la douce ouais dina na la douce c'est quand même balé papa chef akufa personnage on va ça na bon mété molema ba te belé baza on otangi bango tie papa chef te batanga batu baza awa itika ka mibale apamba molema papa kofi molema tout ça dans 4 itika moko non zila ka kombo na ye tanga tayi nzambe na ngai moi si zanata moi kota moi si ye kaka ndi ye penza nzambe na suma ba modèle à suivre aujourd'hui bilibu loba ba kombo za na ngwe beli molema ici péchant on a 5 on pécha 5 et si libongo koki kasite et si li molema so ba xaki 10 dans yo ko bi 5 na so xaki 10 dans la et 5 na sens ni 5 premiers 5 premiers Papa Lombe oui mon pécha oui madame Belleville oui Dina la douce papa Kofi
Ah, bon, surtout il y a la rétroverso. Surtout le modèle, tu vas appeler bateau bazar modèle T. Au coup, tu déconseiller na bateau. Au bateau banda théâtre sika, balanda bango le roi ba modèle. Tout est à 5. Au bazar modèle. Au bazar modèle. Maintenant, on a rappelé bateau le mot. Ce qui Madame Belleville, Azaki le roi Sina. Mais Internet, c'est quand même déjà. Comment on a déjà pour nous? Oui, j'ai mis ibele. Vous avez na mère na yo, mutuna yo. Oui, prince Lomba. Na mukungana na sawa. Ba tutu baza ba dipine, ba nani, ba biankanzanga, ba tutu baza na ba yams. Ba yams ba benda nzoto ba benda ba mikila, ba mundir ba benda ba mikila. Poni mère linga raté. So ba doit lâcher biso siko lona lobia. Christian Boussemba obenga biso. So ba lâcher biso ka lelo na lobi. Ah oyo, bolo bango ebele na yamba ki pe nani sa montier aloba be le krambo. Abi mukolo bela ko ba après course. Ba obenga biso. Ayi mo aloba ki na kolo mo ka pembe na be. Sigo moi ba fini yote. Ba sali émission te, ba yega ba chelo vidéo ba yo kimina. Osambana yo moko. Osambana yo moko. Maman wa yaya tout la musique ça. Mais quand ça on na nzela na pese mbote. Yaya boni molema. C'est vous avez binemi te. O te nga za binemi. C'est l'intérêt c'est pour vous avez binemi. Te yeto binemi, yeto ko sola te finga rapena madame Belleville, yeto ko sola te jamais. Toko sola te na kama ou toujours nga yelanga obi na banga jour on la mona na zambi obi na vie banga ndeni na banga mo somo point au mona ndeni pour des blâmes na musala mais obi que déjà na elobeli na yo elobi déjà batu ba comprendre déjà batu mi balo baza en modèle T pour lobi jamais moto akoki kozwa nini boye azala roi modèle ndenge sila asilikila batu finga na scène à cause de modèle c'est pas jamais deuxième lobi jamais moto akoloba lokola ya gabi ndenge la takaba jipa mikie jamais moto akozwa ngo roi modèle batu tazwa bana bata TV toujours les éducateurs à masse. Imaginez, vous moi on a roi Joséphine, vous chez les théâtres mo bona ba bando bina 8 minutes sans tableau ba bina. Ba bina kaka. Les tia gabina ça la 8 minutes sans tableau. Azo bina kaka donc c'est pas des modèles T. Na ba donna te na lingi na banda théâtre banda kitina suku. C'est ka ba modèle T. Oui T ya. Qui nous soit au péché. Mais ndeti ndezaka na so to sali na classement. To ke non bien. Exo na monde to ke bien te. Classement. Ils ont Belleville TV, Maman, Candy Star, Ndé Aboti SB. Monsieur Baby, t'es bien. Monsieur Banzo Baby, tu vas bien, Banzo Baby, c'est une mission boy. Monsieur c'est la troisième position de nier. Ok, bah tu vas bien les arroutes de troisième position de Bangon Bali, Bella, na SB, Beta na Belleville TV et Beta na Moutouté, Belleville TV za Maman Oyo Aboti, Baboti Mwana na Candy Star, Candy Star Aboti Mwana, donc Coco na Coco ya Belleville TV ni SB. Ah! Soro boy, j'ai même mes bords à couper. Yo, Madame Belleville Azagi Boui, Yem Taloba Gibou. Tu vois? Donc, il y a un bateau basé sur un modèle. Yo, ce monde, tout le monde, il y a un modèle, il y a un finger, il y a un quatre, il y a un manga, il y a un modèle, il y a donné un exemple, Tom Souya, si la bissang da finger, il y a des soins dans son nom, quand ça va finir. Non, yo kongo te. Oyo so yo ka muto abike nga za modèle ya Gabi ya la ba jipa mikuse na ba film be po eza na rôle oui. C'est que tant ozo ba film biso ozo se référer na viva riva to ndengeni. Kasi eza muto za modèle te ba eza ba culture na biso te peut-être. Ministre soumis no. Mona bon bina on ba bimi ba ja mo ka bundenge mo. Bilongende bonyo so pena na sila. Bonyo so ba makande moko. Bon, on c'est émission. Hein? C'est émission. Et c'est ça yo. Kasi on tout net. Mais émission ça ngandinga na tout na question. So sangi madame Bobila nani Suminoa ou Tibet vie ou Tipina sila ba tout ba kotembo ba sika mo bazana ba bilongo bazaba na basie ba kotembo na bango. Pesa banza mais merci ndé en kutanisa moi so na vie na mo. Te on répond ngate. Pesa. Et oui kabino ba mabe. Mabele. Bobimi seli ya vidéo. Il faut ça nani.
pour y aller qui kaka oté na menga bateau na te boyena bo misé tina vidéo une année passée molema bozo sa boy po nini mais ça la bien on monde d'émission ça monde monde la télévision so ça likamba oyo bozo quand la vidéo reste va tine ba ça la peine ni tirage qui azui la patronne biso tem to tsinaka ben mani ba vidéo les vidéos restent siko donc yemo pas mais là ben un pays irresponsable voilà donc c'est à dire que Thérèse ndenga mona madame Bellevie Zarawana pour na il fallait yazalande yende akoma Bellevie yenda akoma Bellevie oui et moi je te dis il y a des gens où balinga bakoma babiso donc yenda mona gayo il fallait zalanga taloko bob molema et puis il fallait zalanga bob molema on a ndenga bien mais tom so ki côté là ba gris a gros type gris détruit bah oui il y a des gens comme ça on va ça la bleu voilà bah ça là arriva qui a commandé si exode arriva qui a comme Jemima arriva qui a comme madame Bellevie donc c'est que Thérèse arriva qui arriva à tout prix dans le coup là a commenté yango on a créé ba bleu wana nyo surtout est-ce que biso madame Bellevie a reçoit appelé ça mon téléphone avant de ça vidéo ba lobane et katala ivona et ozo on a te ba continue on te simbité biso ba non tout ça le rwanda donc Thérèse ça la so de base au bazala au balika na bela de 7 ans na bango c'est que 7 ans pe ya Zuma nani Zuma azalaki ba garçon de course garçon de course na bato si kasi ba manager ba benga ba manager biso benga to bongisela ba nkombo to benga ba manager mais ba garçon de course so ebise to ga mère bela lo ba na lo déjà ça qui il y a donc une yo on la suka on a dit il a mis qu'elle déplace ba forger na kati ya nini yote a forger na kati ya Belart Belart eza na bateau ba forger ba sali ba misala ti Belart yango le buti ba pilier na bazali bateau ba sala le roi ba Richard ouais bazali ba pilier ba no bazala na kati na donc Zuma azali garçon de course c'est ça on m'a bêté allo bien abi ya Michael Jackson na pembe le chaki choko ne na choko te théâtre boye yaza lokola roi ya théâtre baba si baza ba reine yaza roi reine ya théâtre roi Michael Jackson azalaki nini roi de la pop yaza roi ya théâtre ina nini asala nini o ba etikala na muto bato so ezate ke scène ya hinduba ou bien ya nini be robina bina Kofinga tepo Jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima ibele. Voilà, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ce net moment. C'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'Herbekas l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur GI Télévision, accompagné de mon invité de cette journée. Il s'appelle Bob Molema. Avant qu'il n'a annoncé, invité Nangai, na coupé sa bambote ebele, na Obabengaka Joyce MJK, Jessie Moulombo, Esta Morena, la parisienne de l'X, Eldine Mikebi, wana nyoso base Nangai ou Nazarana Bango. Voilà,
toko solo la na bob molema bino nyonso boyebi bozota déjà na sima na biso ezali événement munene o ezali na le 29 mars oyo ezali na Bella Production. Voilà toko solo la nyonso toko solo la tout ce qui s'est passé dans l'actualité côté ya ba comédien nini ezoleka nani babimiseli vidéo nani aloba lelo a changé maloba toko solo ngo na bob molema bino mo boyebi tangu to ba bob molema batukuna tension mataka côté famille bota moi ekitaka mukie toko solo ngo bino ba tension zo mata botia bon moi nini moi tension maîtrise à la pena wana ope tension ekitaka bozui moi mungwa botia ngo pembeni po soki kiti bo matisi ngo na mungwa. Voilà, Tozana Bobbe, Molema, qui se dit déjà bonjour et bienvenue. Bonjour Exo, Mikedi, Vol, Mikebi, excusez-moi, merci à toi. Dès la massacre, comment on a limbisa, donc en tout cas pour ce père Bayo qui m'a bien dit. Je m'excuse déjà, donc merci Nabatunion, surtout en tout cas merci aussi à mon ami de longue date, Jemima Ibele, vraiment, il y a Kala, depuis l'époque, on a Prince Lomba, Bisotou, on a c'est vrai Karine Mokonzi donc to utina musika si lelo to zalarana et donc to soit na te to bibala te to zalara to compréhension rara donc on a PCMbo ta trop place azali so ina tali na ngambo ya base ya Londres na base à Londres la maman chérie moi si ya Sylvine Jolie maman Claudine Bokatola na PCMbo te maman José Lusadisu na PCMbo te Rachel Mujinga place yo puis ozali na PCMbo nyonso tumbote sans oublier na pesi mbote lisusu nani lisusu nani zela nani lisusu nani lisusu donc nani basi bile famille mbote tu bile basi bile o so ba Dorcas Diasonama na pesi mbote maman Francine Matondo depuis les États-Unis sur la banda donc kende basi bile émission pas 30 minutes au 500 au bois ka bango 30 minutes en tout cas maman na bisonyo surtout au soutenaka madame Belvi na pesi bino mbote maman Tetenzaou na pesi mbote et puis so na beti shit na zongi na pesi yemoko la matriarche na pesi yemoko la matriarche maman Belvi Kandi na pesi mbota trop le grand baoba Pomba ya écriture Poutine de l'écriture Samson de l'écriture Okapi de l'écriture l'arbre fromager donc na pesi mbota trop tu dis que événement sera mort le 29. Voilà, événement ils ont encore le 29 mars 2025. Bob Molema, comme toujours, depuis mon événement, et Banda, avant de côté un événement, to beta moli solomo qui est Bella Production, to moni pote. Je crois qu'ils ont déjà vers la fin, ils ont qu'ils Oui, tu soulèves qui point mon lobby, merci pour la question. Tu soulèves point mon lobby, vraiment dans la hypocrité, il faut pas se voiler la face. Voilà. En tout cas, tout le monde qui m'a n'a pas vu. On se concentre beaucoup plus na eza nango te ke bakimi te balembisaki parce que bango tout se concentrer na spectacle toza nango le 29. Or topesaki mbela mo tolobi botika bafani tolingaka bino mingi biso mpe toyebi ke bolingaka mare mingi bino tu bokotina kati ya bien likambo wana bozongela kotala bafilme tolingi ba 74 000 vues te tozongela ba 200 150 wana touta kobeta dernièrement mais so tozongi te tokiti te filme otoleka nini oyo tosila oyo dernièrement ebeti déjà eza ba 1 million de vies so rassembler film mais eza ba 1 million de vies alors rien n'empêche so tozongi suna film oyo tokena biso ba 2 millions ba 3 millions ils ont un problème te mais sauf que on a besoin de maximiser kaka tout ça la coup de pouce na biso Coca-Cola to Pepsi ezala et bani monde entier mais le basala la promotion ouais basala alors vous c'est la promotion biso peut continuer toujours la promotion na biso ya événement donc tous la focaliser na film tous la focaliser na promotion parce que sans bino na promotion pe et kokende pe malamu te sans bino pe na nini na film kuna film pe okende malamu te alors tout c'est partagé très bien tu bagé film promotion côté événement. Voilà, c'est que tout le baki na ba fan o balanda kabino, batiki la bino, ba communicateur, ya Bella Production, promotion, ya spectacle et puis bon ba se concentrer beaucoup plus na ba film na Bella Production. Oui, batinde la biso rande bateau, ba otinda ne ba otinda, parce que ba otinda bateau. Otinda pena bateau. En tout cas, famille bota na habité suri est-ce que ba fan na bongo pe ba
est-ce que bato bongo pe bala bazebele na monde entier na biso na tozo lobi to vanda presse to kabona presse ba 23h parce que on a eu des coups de fil de partout que non billet molema tozo place ni to vandi to se concentrer na téléphone biso zeka téléphone en tout cas lobi pena tozo ki temps na biso to passer na téléphone vraiment et sali vraiment bien après si surtout merci na Dorcas Diasonama en tout cas lobi assister nga malgré ça que musala mazo assister ya boulot bosa boulot boye bien zo sala biso kitoko la mama chérie moi si molema musala ba o motiver bino en tout cas nanga na zongisa bango susu ba merci et belé maman Francine Matondo bo continuer ko motiver biso motivation za mbongoti motivation ça ba parole motivation merci na mutu ba kanso kabela ki ba motivation na bango zo la musara biso pe OK en tout cas ya noko ya Sylvine Jolie bouger ko no boninga na ko tout le monde a payé que non bato Kinshasa je vous dis sincèrement bato Kinshasa bazo somba billet pas possible ba somba billet mon côté ba somba 5 billets pour nini bon tozalaki na matanga moko ya petit na ngai Marco petit na ngai Marco abedi abungisa yi papa yo ebika biso place famille bote ezali bato bazanga raté eza vraiment moi lisolo moi moke faut vraiment to telemi to na prince lomba to vandi lettre aussi ce matin à Petsa bien sûr bon ak kunda to que place mon ma to vandi tout le monde ndeko moboé a outi mikili ya poto ayi place biso vandaki famille bota biso yo bika molema prince lomba to yambani on appelle to vandi l'événement yenda bandi ko expliquer biso événement za le 29 événement le 29 yo bika bon ngafuna ko tata mo 10 billets 10 billets biso billet on va $10 d'habité net tout le monde est avant na belle sœur na ngabo faut appeler ça bon ba VIP faut balata ba robe ba abi faut ba amona ba la rencontre la belle sœur na ba robe soirée pena donc pour apaiser et ça les bateau baza très motivé mais bino muronanu bango dia ba bolata ba robe soirée bino bolata nini oyo pour to boye moni koto boye ba mo lo ba mambo bilamba et comme on est bilamba na comme déjà fatigue bazui déjà fatigue baza eloko lo basute te baba kwiti baza fatigué baza eloko lo bate ba lo bani bana info bana info te bana actualité te biso nem to na ba actualité na maboko so to bito net boy to na actualité mo to vandisi yango pour bien rapide ça to l'événement to na net to na actualité to vandisi na biso mais ram to linga ba nini te indaka inte makamna net boy to na événement mais to bombi na biso parce que to na événement grandiose eza le 29 mais to na événement moko mais to boyo bombi silence radio to bête li solo nango après événement le 29 voilà, tout ça toujours na mais côté Babilamba rendez-vous na showbiz on va tonton exo on va tonton de noko pena baye donc bino noko balata bina ba au moins na ba mibali o balata cravate na chemise à pembe na kati donc au sentiment que na serre la ti mokoto bien coiffé quand tout ça bon voilà jour ali kambo mais bateau union bateau on a ça pour ça na yebaka bateau 4 euros bon excusez biso en tout cas ça se dévoile pas bateau bazomi tout na nzambe na yebi nanga mais ça se dévoile pas et ça pour na bateau nyo surtout événement oyo ça pour na bateau nyo surtout bateau na yinga oya rozala ngabi pourquoi pas si lazala asa moko oyo bela rebimisi donc 7 ans na épée bela pe bimisa c'est ça problème té au moins bandi bana ma bela bimisa ndeni imtazali je si la kala on a tolobi boy muto nyo surtout o aleka na kata bela production et ça 7e anniversaire na il me tu fêter 5 ans na lobi ga boy OK obi 7 ans 5 ans ça bi so na 7 ans to bitala ki mère atalara habité na ko fandara na yo boité ya kinde oswa o péché mais ndeti ndezara na so to sali na classement to ke non bien exo na monde to ke bien té classement ezara Belle Vie TV maman Candy Star ndi aboti SB émission baby té ça bien
Monsieur Banzobe, tu m'as dit que c'est une mission boy. Émission C'est la troisième position de nier. Ok, bah tu vas éviter les arrêts de troisième position de la Bangon Bali, Bella, na SB, Beta na Belleville TV et Beta na Moutoutin. Belleville TV est maman Oyo aboti baboti moi na Kandista, Kandista aboti moi na donc Coco na Coco ya Belleville TV ni SB. Ah, Soro boy, j'ai même mes bords à couper. J'ai même mes bords à couper. Ah, bon, ngaïté, bambu, Bob Moulé, Mamutazo, Loba, en tout cas, tu côté place en haut, les lobos, biolobi 7 ans, il y a batu nyonso, des bases au bazala, au balika na bela, des 7 ans na bango. C'est qui 7 ans paye à Zuma. Nan, Zuma ça. Zuma, azalaki, garçon de course. Garçon de course, nous batu si. Oh, ba manager, ba benga ba manager. Biso benga to bongusela ba nkombo to benga ba manager mais ba garçon de course. So ebise to ga mère belle lo ba na lo déjà ça qui il y a le qui n'est ah yo on la suka on le dit il n'a vu qu'il déplacé ba forger na kati ya nignoté a forger na kati ya Bellarti Bellar eza na bateau ba forger ba sali ba misala ti Bellar yango le buti ba pilier na bazali bateau basala le roi Richard ouais bazali ba pilier bateau bazala kati na Zuma azali garçon de course c'est ça on m'a bêté ndeti garçon de course belé ba gagner ba vie ba gagner ba vie yende siko azaki azapena maele te ye aza inconscient azaki inconscient so ezaki le roi ngai na pas bela na comme garçon de course na longwe ndeko na la longwe master na longwe frère na ye na garçon de course mais la gagnant biso to bandeko jamais to kolunga to gagnera te biso pe to sala makamna ndenge na biso passer na biso to yaka ka chaku de c'est pas l'argent qui nous a so bozaki ozaki le roi Zuma ndazalaka Zuma ndazaki et pas bela bonga yo biso zaraza na mère te biso mère ibike bandeko ne nyos to bagenda koluka biso yes quoi azaki pembeni penza motindami. Ah mais il y a le mariage à la papou. Papou, Véronique. Il y a les papous. Garçon de course. Tala papa. Non il y a bisolo mobu. Toza ma promotion awa. Mais na vie na na ebiseli mo leto okola. Na habité ba basser tout bola na ba na 1900 to bandi ba 78 80. Et ya na ba série mo ba époque mo boy au moins so bo na quartier, au moins so la que ça mama stano. Moni wana azara moi si na nga. Mais non lo ba ne chez TMT. Yeba yebina été. Yebina epete. Ti pe okoli pe bobi. Ah série mo kala na mo okuta na pe o ebisi ka bon so bazuma betela batu ya mwana. Masola buzoba o yabete la bateau. Donc, référence au PCND par rapport à Yazuma. Si qu'on sait un peu, il y a Thérésia. Thérésia, Aza bateau, je vais dire ceci. Aza moto, Madame Belleville, Soki, on a tourné, à Tali qu'il y a un espace, il y a quelque chose, place espace Ezali, à Bengi, à Foutiembo, on a transport, il y a caché, il y a un surtout à manger, il y a un surtout besoin. Mais oui, il y a un peu. Mabele Bobimi c'est il y a une vidéo. Ah, il faut ça nan. Ah. Pour y aller kaka wote na menga la bateau na te boy na Bobimi c'est tina vidéo une année passée. Mon les mabuzo ça boy pour nini. Mais oui, ça na bien ça na bateau. Monde d'ami ça monde monde la télévision. So ça li kamba yo bozo sur quand la vidéo reste. Va. Ah. Tine ba ça la peine ni tirage qui a zui. La patronne. Bisotem to tsinara ben mani ba vidéo les vidéos restent mais bi que à Bouskila déjà la fois passée à Togo bisoto non mais non deti bisobo côté ba bi que na bateau ba misi vidéo na pe yo poza na carte oui na pe na za na carte c'est ça problème té mais famille bota bisoto za pour booster donner coup de pouce à notre très chère sœur, notre très chère maman, qui est la matriarche, Madame Belleville Kandi. Oh, nous sommes tous les temps, midi pourquoi, biso to bien monté, bitumba, cacho, nini, biso finga raté d'ailleurs parce que on ne parle que de vérité. Il y a des choses autres roloba, il y a des choses autres roloba à la télé. Il y a blom sous soto bito bimisango awa na lobara boyelo moko boy exo tout ça en période d'année il y a promotion mais na rappeler batelo mo soki Madame Belleville azaki le roi asila mais internet so il sait quand même déjà pour ni o bi je ma ibele o bozala na mère na yo mutuna yo
obi prince lwamba nga moko ngana nazawa bato tu baza badipine banani babianka nzanga bato tu bazazana bayams bayams babenda nzoto babenda bamikila bamundir babenda bamikila mpo nini mare alingaka te so balashe biso sikoyo olona lobia Christian Bosemba obenga biso so balashe biso ka lelo na lobi oyo bolo bango ebele na yamba ki pe nani sa montier aloba be lukambo abi mukolo bela ko ba précoce babenga biso na bino na c'est ça na zo vérité c'est ça qui est convoqué mère et benga ebise calmer banana donc vous en a biloko ya roloba mais otali ga boté mère a fait ça so mère aïra ndeti bango mais héros mais tokenda ressemble na c'est ça chaque jour tokenda c'est ça ba costume na ba mokoto na biso mona pas c'est mais bino bobo na bino bimisa ya gabi jour oyo bimisa ezama bi na yebisa ko bazara eloko roloba te nde bazala kana eloko ni yo bimisa aya gabi loba aloba nini azaka nini eloko roloba te eloko lobeza te eloko lobo so nya loba aloba na ye nyoso to lobeza ya kala ya sikiza na ngote ya sikiza te et puis ezape na eloko roloba te nous on a beaucoup de choses à dire. Il y a Gouvandara, Boabiga, Roloba. Azalaka nini na eloko rolobati. Respect belé na grande sœur, Azam Kolo. Faut appeler ça âge na moi respect. Ba âge na azana a moto. Faut appeler ça âge na respect. A moto ya rofandi ça ba madame Belleville. Afani na kwa madame Belleville ba okenda ko consulter. A commander mo consultante mo ba vanda na ba yipa na ye. Ya obinde nyote ba leki na ngai. Moninga âge o nga na komi nango. Lobi ope kuna nga na kozala te. Bosala te ndenga azako sa ko bina kosasa ba nini bono d'ailleurs komoni ba nini te film tableau ya 8 minutes na bande ko bina na bol na linya ngote bosala ngote ya pesa ba conseil ndingi wana monde yozo memela musala na yo memango bongole kinanga ya consultante a consulter tableau 8 minutes asala nini ka ko bina Nzambe mais tant yozo ba ga ba ndo bina ya gabi otaki sorti na émission na otaki alobi abi ya za Michael Jackson na pembe obi le chaki choko obi na choko te théâtre boye yaza lokola roi ya théâtre baba si baza ba reine yaza roi reine ya théâtre roi Michael Jackson asala nini o bakanga roi de la pop yaza roi ya théâtre ina nini asala nini o ba itikala na muto bato so ezate ke scène ya hinduba obi ya nini be robina bina eza ba scène eza ko finga ete eza ba scène ya sala gini te na lobi oko se référer na mususu te ko se référer na wana tona se référer na ba scène biso to se référer na ba scène madame Belleville salara ba film moko boye o mona mona mawa ezo consoler pe bateau ba vivant ba vie moko boye ya misère que lobby oko ma pe moto ko gagner tu vois quoi donc c'est un peu ça mais mususu voilà et belé bazana baza ba modèle na théâtre et belé aussi je ne voile pas ma face hein. Moi je parle comme ça je parle comme je ressens dans quatre autres nonga et belé baba modèle moi aujourd'hui il y a une maman autobenga qui est souzi à madame Belleville abi moi ngai na asala quelque part longtemps à place à sala raté abi na moninde na zabu ngana se sentara Belleville na kati nanga donc na ngana sala makamnde ya salaka na baki piyo na ye na baki kimia na ye elle est tellement douce cette dame là na ba façon ba comportement na ye alobara na été azarane na ba problème na batu te mais batu ne ba ya ko créer ba problème si matango ya ko sala likambo komi yo madame Belleville azaki boui ye mtaloba ki boui tu vois donc ya na batu baza ba modèle yuso mona mutu mo bi ngaza modèle ya ofinga ya okatila ba mangala ou bien ngala za modèle ya donner un exemple Tom Suya si la bisanga finga na nina ne ba sona sona na makati ba film non yo kongo te oyo so yo ka muto abike ngaza modèle ya Gabi ya la ba jipa mikuse na ba film be po eza na rôle oui c'est que tant ozo ba film bisi ozo se référer na viva riva to ndengeni kasi eza mutaza modèle te ba eza ba culture na biso te peut-être biso to ke na ba culture na biso tozui ba comportement ba maman cessé
maman Bobby la dawa. En tout cas, maman maman CC, maman Bobby la dawa. Parlons des modèles. Les lobos qui t'as 5 modèles. Tout banon bateau basa modèle par rapport à théâtre ou bateau bako vanda boye. Avec un nom ou toi un modèle à suivre pour nangai. Beaucoup banani 5 na bana basi bien nyonso ban basi na bon bana so na kena kota ba basi na sala boye sala madame Belleville koto toki Papé Lombe oui prompte toki na chana no dekaka kasis suki ga no wana suki na no wana na rozo pe sous modèle moko je peux prendre na rozo leadership na ki Dina na la douce ouais Dina la douce papa chef Okufa personnel basa na bobo te molema bato belebele baza wana otangi bango te papa chef te batanga bato baza awa itikaka mibale apamba molema papa kofi ezali molema tozali na 4 itikali moko naozilaka kombo na ye ngata yi nzambe na ngai mwasi zanata mwasi kota mwasi ye kaka nde ye penza nzambe na masunga modèle nzambe modèle à suivre ozokizuni bilibu loba bakombo eza nango ebele molema ici péchant on a 5 on pêche 5 et si libongo et si li so ba ça 10 na yo ko bi 5 na so ça 10 na ba eza 5 na sens ni 5 premiers 5 premiers Papé Lombe oui Moupécha oui madame Belleville oui Dina la douce papa Kofi bon surtout bi ezala rétroverso surtout le modèle to be bato baza modèle te okutu o déconseiller na bato o bazo banda théâtre sika balanda bango lokwa ba modèle to tika 5 o baza ba modèle te yo pesa mo boulot l'émission le 29 ni makambo tika yo pesa mera yo silikela nga pa mala pote baya benga bureau ebenga na ningi mwa na linga te ba benga na bureau elo na éviter na na linga te ba benga na ba blamenga na linga blame te eza parmi ba biloko ekitsaka seva mutu ba blâme trop de blâme na musala mais obi que déjà na elobeli na yo elobi déjà bato bon comprendre déjà bato mibalo baza en modèle te pour lobi jamais moto akoki kozwa nini boye azala roi modèle ndenge sila asilikela bato finga na scène c'est pas jamais deuxième olobi jamais moto akoloba lokola ya gabi ndenge alataka bajipa mikie jamais mutako zongo le roi modèle bato tazwa na bana batala TV toujours les éducateurs à masse so imaginez ozu mwana na roi Joséphine uchile théâtre mo bona bando bina 8 minutes na tableau bato bina kaka ndeti ya gabina sala 8 minutes na tableau azo bina kaka donc c'est pas un modèle té nalia batona te na lingi na banda théâtre banda kitina suka c'est ya kabesa modèle té na bibongo na lo ba ba modèle na bino bolanda bazeli mais na tangi ka 5 wana peut-être na maîtriser no momuke so pe o musu o ya mamutu mota musu obola no tanga menga tangi je m'en fous c'est bino vous comprendre moi je gère les choses comme je vois déjà au baza ba modèle té na théâtre bino mo dia bo comprendre par rapport à elobeli ya molema malgré toi boyo titoyer bango boye mais na ka boye déjà zo comprendre molema voilà voilà donc yango wana na tangi ba modèle na ba modèle té bino mo pona boyebi bango par rapport au père maloba na yango ni bato ba comprendre ya ndenge o comprendre ouais Nzambe. Voilà, molema lelo boye maman na biso Theresia abimi abandi koloba par rapport ya mabe ya ndeko na ye Belleville Kandi. Ezaki ya sali chaîne na ye abi pe na zone na chaîne na mais or que bino bolobaka tout le monde est famille bota Belleville na za guide pour na bato basala ba chaîne. Mais lelo aza na chaîne alors bibi aza clair avec lelo na chaîne nanga mais beaucoup plus azo mettre neni Belleville Moussapi
par rapport à Belleville. Pourquoi bon? Oui, en tout cas, tu vois, il y a des gens comme ça, Oyo, ceux qui ont raté le loco, en Kangaba tout bandoki. Ceux qui ont raté le loco. A raté les cambomobo, Oyo, fallait azouango bien avant. Et qui a raté encore comme autant baninga mususu en Kangabele bandoki. Je vais te dire une chose. Thérèse Ratani. Non, les gars, là, exemple. Ouais. On t'a bêté les sur le molema. Moi, tant on a les gars là, na moni bat ba omela masamba. Ngana na mbongo te na poche. Abenga ba aventurer ba irresponsable. Mais yé mon so avant na terrasse za mbongo jour na ba benga yena. Siko. Donc yé mo pas omela. Ba benga yé irresponsable. Irresponsable voilà. Donc c'est-à-dire que Thérèse, ndenga mona madame Belleville za rawana. Pona ye il fallait y a salande yende akoma Belleville. Yenda akoma Belleville. Oui, et moi je te dis il y a des gens au balinga bakoma babiso. Ah. Donc yenda mona gayo il fallait fana za ngata lo bob molema. Et puis fallait za ngota bob molema on ndenga bien metom so ki côté là ba gris. Ba gris. A gros type gris détruit. Bah oui, il y a des gens comme ça. On va ça là ba bleu rwanda. Voilà. Bah ça là arriva qui a commandé si Exode. Arriva qui a commandé Jemima, arriva qui a commandé Madame Belleville. Donc c'est que Thérèse arriva qui arriva à tout prix. Dans le coup là à commenter yango on a créé bablo rwanda nyo surtout. Est-ce que biso mbeti madame Belleville reçoit appelé ça mon téléphone avant de ça vidéo ba lobane et katala ivona et ozo mona teke ba continue on te simbite. Biso ba non tout ça le rwanda. Donc Thérèse ça la mbona. Siko tala siko. Biso toza structuré la chaîne. Il y a un bureau qui est là. Il y a un bureau, quand je dis hiérarchie Zali, au moins non, à secrétaire général Azali, à caissier Azali, à Nani Boazali, à Nani Boazali. Non, mais il y a des chaînes, on est cas de Bisson, tu as Bisson Némon là-bas. Némon car arrêté, il y a la chaîne, il y a la chaîne, il y a le téléphone, tout le monde est permis, il peut filmer quoi qu'il veut. À refilmer où il y a donc on comprend mon boulot bas donc on boulot bas qui Thérèse arrive à cause à loi le cola et simbaté et moi c'est détourné vers Belleville. Oh na kati na ye na aux alentours na ye na tango mosusu bisiko biso to rola la ou to vandara je te dis ils ont les lots mo Belleville ganga quelque part destiné makambe bele mbongo pe ko ganga des tirages mbongo pe ko ganga te tirage za un problème des les gars on mbongo pe ko ganga ndeti macha mamenu yango na nyoso to za na ah donc nyoso to za na kati on s'en dit bien non donc yo mo vendre na parler lobi par exemple Nathalie je mo Joséphine na kota ranchiki boy mère donc on comprend ça mal donc on va que Thérèse est mo vendre à boy je mo Sabina andia ka boy mère nakati boto wanga on point ngana loba ngo lelo so madame Belleville tiki théâtre bien bien que non ça na suma amté na ba dobeta li solo ne mena songeli ba télé réalité na ngana ki sponsor na ngo sponsoriser na émission na ba lubu na ça kana na zongelo le kola zana wana to défendre à tout prix tina suka. Alors, bisonnier surtout nde tozalara ma bungo banzoto babilambo babiloko mikemikyo c'est soya pesu yote ba fan na ye ba pesa olia na kombo na ye donc c'est que Thérèse alia na kombo mais na kombo na ye alongola ba émission na ye komba Belleville na kati alongola ba miniature ya Belleville na kati atanga komba Belleville te 1 mois na kati ba vidéo na ye j'ai même bon à couper soit ça la tête 200 vies c'est ça ngati. J'ai même bon à couper, je te dis. On a défi. Longola miniature, longola combat Belleville na titre, longola nini combat Belleville na gati émission na yo. Sala ngo 1 mois. Kucha combat Belleville te kucha que longo te sala émission normal. YouTube studio bengo été. Ya benga été. Benga été. Ensuite on a $69. Pourquoi on a $70? Pas si là émission paiement. $69 et kanyora kingo bo ebiso madame ou bien monsieur écoutez na mois prochain. Mais si vous prenez une famille Libota, beaucoup plus boza, ceux qui montent à l'équipe, bon amour trop. Peut-être les lois à l'équipe, à Fingi ou bien lobby mabé par rapport à la personne de Madame Belleville, Kende il joue mon côté 2 jours vidéo na ebimi. Ezali, ezebele spécialiste na mwazali. Chargé à archives azali. Chargé à archives. Il est pas Matumba. Papa donc presse Rwanda.
Donc bozo ok. Yamo ba wo prince wo ba. Yemo lo ba wo bi. Na makanda. Yemo lo ba wo le be miso bi na la makanda bi ne belé. Mais la bon ya nga ne. Non, il y a pas d'arabe, so regardez-moi ces images. Attendez. Vidéo. Va. Charger na web archive azali. Ça n'a pas problème té. Pour les lobos. Soko fingi na tongo. Biso to yo fingo té. To yo zo solo maloba na o yo moko lo bakakala. Na ba vidéo. Kimisa nani? Mais Pati Milan Kimisa. Azasute. Oli na bisaka na komela na bisaka ka ser. Ni to zaka na o na bité so na émission mo na bi ser. Terrain côté faux terrain. Au côté faux terrain. Nanga PC conseil pour arriver na ser pire ser nanga penza. Tout cela bien mam tout bien. L'air côté ka na moni na regretter ko na cette émission mo na bi il y a pas de côté terrain poani. Prince lo mbando seka. Abi o kele manga na o kele ser ma. Pour ba bor mo e bi ma. Bazo ngi sele ba bor na etouye mo za ko lo bakala. Aïe mo lo ba kena ko lo ngwa pembe na be. Sigo au moins ba fini yote. Ba sale le mission te ba ira ba chelo vidéo ba yo kimina. O sambala yo moko. O sambala yo moko. Maman wa ya tout la musique ça. Même ça on na nzela na pese mbote. Ya boni molema. C'est vous avez minemi te. O te nga za minemi. C'est l'intérêt c'est pour vous avez minemi. Te yeto binemi, yeto ko sola te finga ka pena madame Belleville, yeto ko sola te jamais. Toro sola te na kama o de jour on wa yelanga obi na banga jour on la mona na nzambe obi na vie banga ndeni na banga mo somo point o mona ndeni obi nzambe fo sala biso grâce so kufa na kimé za te ngo kufa mo ba bilongi moko boye so mudai moi imagine quand crise là so kotanya ndenti o beta o symbole ngwa akufandeni te ngai neti ngai na ba jour nzambe pesa nga lo balanga ke journée koki fona kufa na kimia na mona bilongi ba tout te polongi muso ko mona ngo bangi so kimi OK piquer crise de zéro dans la yo toujours mona rien no mona moi mystique le 29 mars c'est ça ma caméra oui bien le 29 mars c'est ça c'est bon ça na salle. Oui, ils sont tout le monde est le bienvenu. Moi je vous dis sincèrement, tout le monde est le bienvenu parce que c'est un spectacle inédit, c'est un événement je sais pas, événement du siècle 2025, ça va finir comme ça, événement où il y a les 25, un événement où toboyo lo bawana. Na yango et puis surtout kenango mais oh ils a grandiose, ils a gaillard, ils a ça. Hein? Ils ont ta mère en dazala. On dit Sainte Vierge Marie, Maria lo sako, tondi gracia. Moi qui tambala. Mokonza za, on dit maman cessé. Hermo boni, maman bobila dawa. Yeso batie na kati yona, maman cessé. Personnam, maman bobila dawa. Batie yona na kati yona ça va. Surtout le ministre soumis moi. Mona bon bina on dit ba bimi ba ja mo ka bundenge mo. Bilongonde elongonde bonyo so pena na sila bonyo so makande moko bonyo so ça émission to ça émission et c'est ça yo kasi yo to tuna be émission za ngandinga na zo tuna ba questions so sangisi madame Bobila nani Suminwa ou te bevi ou te pena sila ba mutu ba kutembo ba mutsika mo bazana ba mo bilongo bazaba na basi ba kutembo na ba mutu pesa nzambe merci ndi akutanisa moi so na vie na te on répond ngate na pesa penza mais merci jour to vanda ne pembe na bateau to fa na to solo la azo expliquer na mon projet na ya pour pesa na confiance ay baite ke na on appelle obi abakwiti na kozana na pe famille boma te nde bomba finga la biso famille boma or biso to famille boma te mais to famille bota donc c'est la famille comprendre moi mo ki manga na pesa nzambe merci pour kutanisa ngane merci apesa na confiance aye barate mutema na ngezandeni nous avons appelé ça des confiance. Ah, molema, tu vois. Ah, tout ça là. Ah, molema. Ah, molema, ça va. Papa, koufi, mais ça calme. Molema, va cotisation, va te comme beaucoup de monde. Ah! Voilà! Merci beaucoup. Déjà, malembe. Pour cette émission aussi, le thé. Malembe, vraiment, vers chute, émission d'Abisso. Mais les lots, il y a besoin d'événements. Mais pourquoi beaucoup de l'événement d'Abino, même place où il s'engite bolobela. Bozo lobakaka, ma molema. Bozo créer ma moussou ma bi. Est-ce que vous comprenez que l'obinga la kenda na kimbondo?
malheureusement on a tous eu habillé pour na mabokote mais tous on to commander ba jour on to comment kende net aussi ba habillé lobby sur la tête de mes parents ngai prend sulamba na un micro et puis ba DJ à Neverland na bando lobby là événement donc les gens qui étaient là ba ebi que toi un événement donc ti to comment to les 10 boy les 15 oyo ekende na kimbondo wana ba monsieur ko mosala mawana to cheba bafle banini to belela batu ba mona biso ka maboma sekonde ba benga biso famille maboma mais bon to eza bien bosa la moi promotion place moko boyo on est place ni na wana tournage à Michou bosa promotion na tournage à serre na biso Michou oh mais na lobby boy na lobby boy l'ingratitude est condamnable. Maman a pesi ngai vitesse. Maman a pesi ngai val. Est-ce que vous comprenez que biso oyo tozala ki sauter. Na neti ngala na comment ko forcer. Na ki otika na ngala ebisi mère na ngala wa mère na ngala maman ya a commune na bandalungwa na bisi koti sanga na kota na ngata na makamba commune na zwa nini na ngai comme matricule na maman na ngala ki d'accord. Et puis d'accord non OK mon fils donc on les aussi maté mais maman oyo les na koti ma ramener na sentir souffle zongi pour ni faut za l'ingra pour ni faut za l'ingra plus nyo soto bazol to tambola comme na ya belle vie Joséphine ba bien reine ba bien nièce nationale bébé famille bota tala ka ba bien mona na bébé famille bota ya wana poussé Aïda on va demander ma vida papa zela tobi boy mabeza wapi soki Aïda abwaki madame Belleville na kati ya émission ya Michou Michou tozala quand même batu ndeko na nga moi c'est bien lobi aibisaki nani Congo alongo la place wana malongoli eza problème te eza mabete eza mabete alobi pe mabete afingite alobi ka tona rande tona événement le 29 lobi ka ida ibena batu belé kasi mais bon faut faire teka komba ben fa ko tanga ba komoni mususu tango ekomi tanga ba dédicace fala pesa na dédicace si mon tabisi ça na dédicace apesi maman na dédicace est-ce que ko na maman na kasi eza micro te eza micro siko yomba lo ba faux za professionnel ngande singa Bob Molema bo naza famille boma ou ba benga mais na famille bota certifié na zui micro na ngana tio za muta ya SBSO ya nini ya sila so bakok na tiobo ali yo ngo bandolo ba makambo na biso non oh mais non on parle pas de ça je vais te couper le micro y a pas de souci clac na katio micro na professionnellement je vais te retirer le micro non mais madame to solo no makambo awa makambo les gars pour ba mon naké en plus normalement côté déontologie tellement que besoin de tournage il faut le tournage il faut le mambo ya événement normalement il faut le non ah tout un tournage il faut boka par rapport à tournage oui mais non Aïda a sali mabete bon vouloir y était sali mabete atambola na komba mère na mida ba mofinga nani mida Aïda atambola na komba mama na mutu yalo wa biso tambola na komba madame Belleville na mutu tambola na bo so atali yo ka bo famille bota tonton la biso to les gars tonton la biso ba bosa na ba kombo na bino famille bota on marche la tête haute tonton tambola nzela parce que on est famille bota toza bandeko ya madame Belleville toza ba frère nae toza ba sœur nae toza ba nyonso tu ya ye. Alors quand on marche avec son image. Yebara que ce que aux silisonnement madame Belleville au tambour na image nae et vous collez au dos, il y a pas de problème, vous collez sur la physias na collé. Sur la physias au tambour na on a bien que image on les a collé. Et beleza na ba image kola bango ba yebi pour une image madame Belleville kola bango. Na ba parler na bango. Na ba bilamba na bango. Voilà, merci beaucoup. Tozalakina Bob Molema, on est déjà presque à la fin de notre émission. Boyoki, vraiment mon invité d'aujourd'hui c'était Bob Molema, tonton des familles Libota. Voilà, Bob Molema, tout comme il a presque déjà à la fin de notre
émission d'aujourd'hui. Dernier mot par rapport à l'émission de ma dédicace. En tout cas, merci Nabino surtout. Faites vos réservations. Pour plus d'infos, le numéro est là. Voilà. On a fiche et on en a déjà. Donc, un travail bien abattu et puis bien forgé et méritera toujours bas salaire. Alors, ça là, bas salaire pendant 7 ans. Le lobby il y a les 29. On fêter 7 ans, donc on fêter 7 ans, beaucoup fêter 7 ans. Nabiso et Longo. Donc, 7e anniversaire, il y a Belleville Télévision. Ça s'est fait. Voilà. Alors, venez nombrer le 29 au Showbuzz. Ça sera quelque chose de ouf, ou quelque chose de grandiose, quelque chose où il y a vraiment événement où il y a un monde de théâtre. Alors, venez vivre Madame Belleville en live. Venez vivre tous les comédiens. Je félicite d'ailleurs Hans Luzolo vraiment pour éloge Madame Belleville. Ça fait énormément du bien. Alors continuez comme ça. Moni toza famille bisogno surtout continuez comme ça, c'est la famille. Bozalara toujours la famille libota focus. Alors to booster chaîne Nabiso, to booster Candistar, to booster Miemoko à la personne Madame Belleville qu'on dit. Alors merci Nayo Exode Miké Binemo Yamaginga Narati à l'émission Nayo. La dédicace à la peste maman Tetenza Umbota trop. Dorcas Niasonama, j'ai même coupé à Yubigande Zalara. En tout cas, la maman chérie, moi aussi, maman Claudine Bokato, la maman José Sadissou, il y a Sylvine Jolie, maman Francine Matondo depuis les États-Unis, maman Joséphine Bridger. En tout cas, dans l'ensemble, on a sans oublier bébé Joséphine, Penelope Bridger Molema et Janice Molema et tout le monde au Baïbi. Bob Molema en tout cas, on a Pessibino Bambota trop. Prince Luamba. Lutumba, papa Lutumba. L'archiviste. Et l'archiviste. Il est archiviste. C'est là bon, ouais. Voilà, merci beaucoup. C'était Bob Molema au micro de Exode Mikebi. C'était juste pour faire une analyse par rapport au Yamambou. Il y a théâtre binomo boyo qui n'engue Bob Molema à répondre à l'événement Izali Moko na mois de mars. C'est le 29 mars 2025 accompagné de Bella Production. Voilà, tout a commencé en bonté, fini avec joie. C'était la lèvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne d'Elix, Joyce MJK, Jessie Moulombo, Sandra Riziki, Motema. Dites comme ça, un grand merci à celui qu'on appelle Eldin Mikebi. Moi si Alibala. Si vous avez aimé cette émission, dites comme ça, un grand merci à celui qu'on appelle Jotasmal qui était derrière cette caméra. Ouais, et Magnoli, Nyoso. En tout cas, que la paix du Seigneur règne sur votre maison. Au revoir. Bye bye. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h s'abonner na yo et okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.